Kobanda boituko, kobanda boituko. Nabia. Yo kato sola na uti. Ti siko banda to banda au classer ba stade. Non to banda au classer ba stade, non to classer ba to tika ba classe to classer. Eza na ka yango na parce que wana eza na ba dégebeli. Nini to classer stade ba to suti siko bana na matanga. Est-ce que to ke bien? De bandes à London TV. Moni yo ke na stade na bibe na ka to zo tango yo kaltila on ke tondaki. Oza mabe. Yango na l'hôpital on va le taba bando to parce que tant ba to ba no kufela hermine. Oza biso. Na biso ba no kufa. Oza mabe. Na témoin ba no kufa. Et bongo yaya, bongo na yaya te. Fina pe maisonga. Da, ma comment ba e ça faut boy. De bandes à London TV. C'est là que je dis, so bozaki 10, to longa ta 30, botika na 70. Mais tant on fait pas bêti, tout le monde ba dégâté. Zoka penser là je dis, ba stade fait bandelama et que ndenga ndema bongo poto banasko ko compter. Après JB après papa chéri, ata papa chéri na té liboso, ata na té la sima, ata na té faire liboso, eza kaka wenge. De bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original, des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Bisika bonsoir pour votre chaîne moi Bolingami DML TV original en collaboration avec Maël Télévision. Merci pour l'attention, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Bonjour motiver biso na commenter, na liker, na partager. Je peux savoir ma casse, il y a travailler comme il faut parce que Moussa l'a reformé, il a devoir na biso ya savoir information na temps réel. Aujourd'hui, na émission référence petit cas place na culture na Mbi Odile Manzaka moi Sinzambe CPI et Niamey et Mboka autrement dit Madame Moro Tébivore. Actualité fan de l'eau na Wenge parce que le lot tout le monde va se lever la masoli à Wenge d'ensemble. Babi Wenge toujours ne tombera jamais. Mais avant de passer le micro et Marambo tu as mon émission à Weranson à tout ça il y a pas longtemps et c'est clé na liste il y a plein stade Atkel toujours égal à lui-même. Deuxième place, Baché Jibem Piana. Troisième place, Tomoni Batangele Kofolomde Abinon. Fait rigole à Moutou. A rempli, puis fait renom à troisième place, il y a liste, il y a plein de stade de Marty. Peut-être qu'il y a un conseil, Betami Belé, dans stade de Marty, mais ouais, on a fait rigole à la troisième place. Est-ce que tu as fait parce que moi, on est à ou bien qui quota la peine de concert à faire le lieu de concert historique, tout bar le belango, dans la barre, tout consort, ou bien, Weranson. Nous tolo ba ke fait rigole il faut ça la pas aluka toujours perné ba bon ça parce que loko papa na sali et ngo la saki moi na taza na ba défaut azaka moi na papa lembaka moi na té to yambe odile manzaka parce que makambo se be la ko sola koto bando to benga ba MV3 et mo ba sali discours et mo ba changer et mo ba sali discours et mo ba changer c'est dit makambo se be ensemble na bino na kata DML TV et puis Maël télévision to sola na odile manzaka merci na bob ko na réalisation na montage et merci na assistance à Yannick qui aura produit le viseur. Merci à Tata Mokeli, le tout puissant, le commandant suprême de l'armée d'occupation, le maître de temps et des circonstances, Jova Rafa, Jova Nisi, Jova Jire, Jova Chama, Jova Chike, nous avons appelé Singa Makasi, il y a pas dit le Manzaka, parce que ça y est, m'a plein. Betato na bambongo, na balukumu, na kombo na ngombe mtale kibiso tout na Mokeli et Ali Nzambe, parce que la Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle. Tout comme ça Nzambe, et ça très important. Voilà, merci à Madame Julie Castello depuis Londres, tu peux essayer de Julie Castello depuis Londres, femme bio, femme naturelle, Julie Castello, ça me concourt le nécessaire. Puis merci aussi à toi depuis. Alors pour ne pas retarder mon invité, tous les images, il y a Weranson la régie, ils vont tous en attendre continuer à oublier les Manzaka. Ah oui, numéro 1, Bastard, Weranson. Mais c'est normal. Numéro 2, vous avez listé du matin, Jibel Piano. Ah ouais, c'est normal, voilà, bah c'est ouais. Numéro 3, Kofi Olomide. Pardon. Numéro 3, ça fait. Il a fait. Ah ouais, c'est 4. Bon, mon gars, ça va comme l'année. 3, ça fait. Il a 4 Nous sommes de retour, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, mes fidèles, il y a DML TV original et en collaboration avec Maël Télévision. Elle est avec moi, dans l'émission Lelo, CP Mboka, Odile Manzaka, qui a qui je dire bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour, donc bonjour à tout le monde. Bonjour à toi Margot Mobali Nzambe Mopandisa. Donc c'est déjà Odile Manzaka Kandi Tolobara.
et wana nakende mbangu kopesa mbote et pas à mon partenaire, il s'appelle Diogo Giovanni, Papa Ballon qui buisson pipa, meilleur joueur de mon pays, et je te salue à passant. René Makondele Basalam Nayo par rapport à Game. Et bon séjour à Paris à toi. Yagi Basket, tout continent, 1 million de communes, Yagi Basket, je te salue à passant. Et pourquoi pas on appelle ça Mbote pas, il y a Willy Claude, bon séjour à Kinshasa, il y a Willy Claude de Djama, bon séjour à Kinshasa. Mon major Jérémy Ngolo, Basalam Nawe Angwana, mon major Jérémy Ngolo, et pourquoi pas on appelle ça Mbote, et pas il y a des données imami ici, Ngwengwen, ça va le Congo, quand on dit les mandats le Barayana, et il y a des données imami ici, Ngwengwen. Mais même on a des données imami ici, Ngwengwen, il y a Roger Niwa Kiangana, il y a Roger Niwa depuis Paris, je te salue, et pourquoi pas il y a Pachopanda, Basalam Nawe. Mago Mobali Nzambe et n'a pas s'appeler Mambo t'es pas Élysée Bokota mon général mon général bien baptisé chez les rois de la forêt, donc merci pour tout et par rapport à Game et pourquoi pas à notre CG Katakata Junior et président Sami, président Basexi Transparent ainsi qu'à Papi Kakol Sebondo, il y a machine monter ma ligne d'énergie et pourquoi pas la personne t'es pas Dr Pichu Musungu Yaya Moto Basalam Nayo ainsi qu'à les rois de la forêt monter ma maman chérie ici de Jimampata ainsi qu'à Exosengiam Egladi. Aujourd'hui je suis là à demi-parcelle au dit les Manzara Yemoko grâce à Ozana Wenge. Donc Wenge ne tombera jamais. Les rois de la forêt, na prochaine émission, toko tangi sabatuka makambo tokomaki. Makambo tokomite soit au ba face bien ba komé libiso to tokuti toko expliquer ba tout bien. Ndé toza en réalité lelo so to tient à temps normal. Ngana roya te pona sepesa batu balibele mais na roya pona komisa makambo lobi batu ba otanga. Pe o eko rattraper ngate par rapport à Indusa na histoire. Au moniteur na batu lokola ba vient na biso tempête matondo oyo tozaki na bango tinde to kende beto ke peka na bango mopepe à Paris tempête matondo. Margot ngana landi pe interview les rois de la forêt. Ba les rois de la forêt baza loko baza batu te ko bayaka lokola na ba grimace. Et ça, c'est quand on a mutuo, là, tu peux aller là-bas, scout, mais pas bien soda. Té. Bisous, tu vas au sabaté. Tu as un cours sabaté. C'est que le roi de la forêt lobby, on a le bas à vie n'a été. Mais on dirait pas à vie n'a parce que n'a pas le temps à mon compte. On dirait le roi de la forêt n'a pas de cours saté. On dirait le baka au bateau peut ba au monde. N'attend normal. Bon, on a évité côté nini et redéranger bateau. Bon, n'attend normal, ça te va plein. Avant le roi de la forêt le bango. Batou bango peut bailler que n'enga le bongo za solo. Est-ce que toi qui est bien? Très bien. Voilà. Odile. Ah, tout ça bien. Odile, puis tout ça bien. Si côté qui est zonga. Obi qui est le 20 sonne. Il y a Pablo Escobar Kabila lingela bisona. Habi Odile on déno bossage wana Margot. Tout ça encore là. Escobar Kabila na Afrique du Sud Basalam na yo et bon séjour à toi maître Baigor. Maître Baig Bambote non na so tambo na basité na quartier ba benga vetu ne mo konza remanie mababia za makasi na kopesa ba kombo makasi na ko cinéma ba makombo yeah les sel aza maman na stratège et belé lelo mona lelo na lobango ke muto alingi azala o alinga azala lobby bien asimbaka wera bien asimbe na coude oté akange pena bien na liboko comprendre nini wera za soto bandelo bato pesa par exemple to pesa ngo pe déjà pe to kolembate parce que za bana msu bazaki te bazaki na ba 10 ans lelo quand on parle de théâtre, on comprend que oui a contribué à cette stratégie à jouer mon akatiwana et lelo batutu bazagna oui era na basilate. On comprend que batutu bazana oui erwana. O oui basimba oui bien na liboko leo baza o balingi. En l'occurrence tu vas venir biso basai sai. Yo go ebisa mutuni à théâtre libanda legi sai sai. Tu tiens à théâtre, tu tiens à pib. Parce que banda qui n'a les rois de la forêt. Ba fait na biso baladi et sobé. Banane bazo ba production ko leka bango. Eza ba combo o ba tête o ba vue de loin. On comprend que ba tête o wera tambola ki na bango petit siko ba mériter ko za place na bango. Tu tiens ba chroniqueur, ba journaliste o ba simba wera. O wera za ki na bango o ba tambola na o comprend que til lelo ba mériter ba kombo. Est-ce donc est bien et ndenge mo pe na musique. Nga esala nga passe na lobaki bato ba betaki na wenge musique maison na lokwa bataki ba pierre na bango. Ba yembela wera na ko finga te, ba yembela eka ata musu na esengo.
eza pona ba avantage na bango ngalo ba mission mo kalongo na wengete o wera ina zarate babunda ande na ba fanatique parce que fanatique moi moni combien de famille bozalaki wana c'est grâce à wera ande boza o bozali et lo yo comme fingai fanatique totalement au Barcelone mandoki mago ngato za na bino to tambola nzela mona ba dire merci mbadinga et lelo naza odile manzaka mago za mago mbadinga o comprendre biso tout na nzela na toujours ba fleur isa kwa ni to yebi nini to linga voilà donc muto alingi loko alingi e kaleka pembe na wera kotangela wera na ba RRT yo tangela wera ta na bolamu wana yango ndeko kote la yo est-ce que tokende bien voilà après tout ce qui se passe sur l'équipe awa et que zongia ouvrir rançon na filé qui n'a fait rigola ba yo kana raté ba kamebele à la fin des comptes wera rançon na sali vidéo a fait des comptes wera rançon après concert je pense que sa première émission wera rançon na sala pour concert à faire alors ba que na ba plein faire rigola azuza troisième place na ba plein ba concert bet na stade Marty motivation n'est poussé Igwe Makanda le babilo quand même il y a pas de motivation ça makambo eza réel oh ndeni biso to comme ça réel na réalité to linto to zipango ka kitamba ba douter nango ba douter par rapport à ni on a bango batie nani pour ba batie même sur quartier la tête ba billet pe ya stade de Marty oui to go boya tenga na tanga comme parce que na blème na mutu monde bana de se faire rigoler à petit concert oyoki déjà que muta kufaki c'est que ça c'est un concert légendaire. Et ça concert à bête, ça concert à Mounene. Mais concert au bête, il fallait à bête qui est comme il y a des gars dans 4. C'est que si on a tout classé, on a bastard. Oh ah oui. Ah comment on a beauté quoi, comment on a beauté. Il y a 14 sur la naute. Si si quoi, banda to banda au classé bastard. Non to banda au classé bastard, non to classé to tika ba classe to classé. Et ça non ka yangwana parce que wana za na ba dégebele. Nini to classé stade ba tunsu si ko bana na matanga. Est-ce que to OK bien? Te wana simbite. Yangwana lobit. Neni biso to sepela na biso to za ensengo. Entre ta musu ba na matanga. Petit siko no ba na ba bimi na market. O content au stade. Et abeta ki na stade de Marty na lobaki et ça là ki na ngo pe plein. Mais soto bando tas kopeto bando kakira ba R au Marty wana faire comme là qui ça ba R au pena to zela Marty OK banda derrière ba 10h to comme ba 15h Marty retondi mais soto te ba Marty to te Marty tamsu ya fali au comprendre que batu ba ko tonda ti R karaoké ale bout karaoké nini yayi batu tonda ki déjà 14h mais à partir de 19h babi ah bané bon batu wana kufa ba yarni ah odile ah mam ne zo bako mais to yeba na ba era na nyoso poto calculer ngo bien te ma boza ngo magamba polémique te mais batu ba kufa siko tuna ngai ngane fa ba tapa na ba moya batu ba ndo kufa ko pour que stade to kufa ah moni siko moni yo ke na stade na bibembe na 4 zo tsango yo calculer ngo tondaki oza mabe yango na lobi tango bano tia bato bando tonda siko tango bato bano kufa eza air nini pesa biso na biso air bano kufa oza mabe nga témoin bano kufa ebongo yaya obomona yaya te fina pe mezonga da magwaza mago mon ba ebisa ko boyi tozala bien fina pe mezonga moni omoni mabe tu nanga eba bano kufa nga zaraki siko ko ba mabe c'est retirer na malobi wana nga na zolo ba mabe nga yiti o tina nga eba bano kufa papa biso to moni na misu bongo te yaya tu nanga poani na tu na opona nini eba dans nos fonctions nga zagiana sikosoki bato batondi 100 bato bakufi 50 eza stade etondi nie mon voilà ok tozalaki na yo ti bato bazolela final pe mezonga ozalaki toboyi te en tout cas nga na lobango coup de chapeau il fallait pour pas bêta concert na bien mais tant to bando ça makambo ba calcul ba plein yo ko obligé nga te nga na sa eloka calcul ndenge yo lingi non nga na lobi ke naza avi moko na les rois de la forêt mais to boy te que fallait pas bêta stade à ça plein après na ko zonga na jeter là la seule personne o ya sala ba déclaration par rapport à mamba stade ndenge lekila ezaki non faire na bêta kité est-ce que donc est bien na bêta kité na lobaka ka boy o to comprends oui eko ina ngo tonda mais so eza 30 cameraman no za pongi makasa otambone ka bo on ba ça bon bati nani ah otamboli trop zo mona ti c'est important tout là bon so écoute ce qu'on a dans nzo azam daliboma bo so abecho mbata faut daga vera café abetane ya beta avanti ngolo bezati abeta M23 te volo côté zo mon M23 ba ben M23 changer discours papa exact boy stade de Marty il a fallu pour partir mais après to monaki bato ba perda batika biso okapa o ye morope akendaka ko assister bango cela veut dire so bozaki disent
tolongola tant on 30 botika na 70 mais tant on fait pas bêti tout moni ba dégâté zo penser ça veut dire ba stade fait bandelama et que na ndenga ndema bongo poto banasko ko compter après JB après papa chéri ata papa chéri na teli bosso ata na tela sima ata na te faire liboso ezakaka wenge na lobi siko na ndenga logique de choses te me ba ko faire c'est pas grave tu y a plus na ndenga logique de choses Julie Castel depuis ballon d'or na femme bio asali plein na vani na ndako azolo bebele te afani pe kimia bone pour loba ambassade kenda bango nzana non bien na ndenga logique non c'est au sala zela no di le mane me pardon c'est dans la programme na makaus samedi to tourner na bi pas adam fa loba na ndenga logique c'est au sala na classement à stade plein est-ce que m'tako ça vous a 20 ya dana ya les gars misien gars la bien 20 on a classé par rapport au bon yo lingo bisanga te que moi la classe to tsa ba bidel na classe ba sala c'est pas que papa comme ba ba retard na ba été précisément en classe et ça mon bidel à préfet et ça mon bidel ya directeur et ça quand moi la classe dès tu vas voir ensemble bon baza mieux placé ça ba classement ba stade parce que ayebi stade na truc qui ouais aye bon bien bon voir ensemble classement ça les yo mon yo mabe yo ngasa tongo ye pa na ngana lobani na classé ka wenge ya na mdawe la singa na ya ba ba stade wana mais apparemment na ba classement ça le nige tout ba blanc fait ton dire même stade ya wata balongo na liste zate bino boya otengela so stade héritier awate so bo bando ya so stade héritier c'est que to sama malokuta siko kana mino moko boloba na bisoti ya lokwa tombo ngana voyager te na wenge boke oyamba bantu balo ba osekanga balo banda na wera na voyager te ata na lufuna kindati mukona bando voyager na wenge na okenda ba jet privé na ba business test pour changer discours o akenda ka Afrique akenda poto te o mwata ke boye banini bo pesa batu te biso to lobaka loko eza correct boloba ki na biso ate héritier beta yembi bien mais batu batondi te est-ce que wana ezanga mfuna ya prendre ngo batu c'est que ce qui est à l'objet que batu batonda héritier wana c'est que oui rabandi et la première erreur rabando ça to dans le discours au bolobaki o biso peut on dimaki héritier beta kitoko mais batu batonda kité et ça débatté maintenant c'est un défi que tant akoya ko rebeta lisusu to comment zele ce qu'on a plein côté koyeba un touch boy nga lobaki héritier fait un pas de girafe oyo na carrière à batebele bakoki ko sala po watana be salalite parce que ce qu'il fallait qui batu tout babeta stade des martyrs héritier peut-être à cause de la muta sima makasi parce que na bateau ba leka wana botaka pe ba montana bokoma longola baba mission montana ka menga somele bokoma ko longola bango boyo cheka montana botaka ba montana na baba na surtout vieux choulai zaka soli kambana ni kia yo kota vieux choulai ngai na baluka na nga mago yesa vieux choulai ya chouchoua ya chouchou de monsieur vieux choulai comme kali kamukia nani ya nani babi ye mtaza producteur nani ya Didier Lacoste Didier je l'ai dit pour dire la cause kasi balobi bongo neto yo kit po ya shusha ko mukemke allo omozomona biloko bobiso do sa makambo ezate makambo koti la batu biso do lo makambo ekotikala ndeti ngana lobango boye ba émission na ça na 2011 on a loba mobile za fidélité bando bana mobile no kateka dérangement na nzela c'est que c'est un PD et ça 2011 alors ngana loba mambo o batu ba olandanga ekitikala vous comprenez alors ngo yo tonto mamba solo botika kolongola pe ba musicien po ba musicien ezebele héritier za na mwana mukie par rapport à ba musique ya batakala ezebele o ba beta na stade héritier na capacité na ye to koloba etonda na quantité héritier mais tango to bandi ko parce que to comparer ni stade à faire ni stade à fali ni stade ya héritier to tango sika moko eza impossible bango baza bato babanda musique avant ba na album belé par rapport ya héritier mais pour na héritier to lo baranae bravo parce que il avait fait un pas de géant on comprend un pas de girafe donc likolo avant bato misusu parce que stade bande pe ko bangisa donc soto bande lo bato tcha makambe héritier to ko décortiquer mingi na kati erokende dodan yango na temps normal to ko tcha na biso stade héritier par rapport à place to tcha plein héritier à ça qui plein na niveau ya héritier mais tant on te compter ba plein ya ferré aye ko resa la plein pona e bango mo pe baloba ke feraza yaya c'est que ce qui yaya déjà koyaki na bango pe balinga baloba lisusu alors il fait que ta yaya pe pour ezala ke fallait pe batake pour tout le bagage concert à faire ba côté lié babi conseil à faire des belé mais là ba tie pour babi là ba faire ngé ba sang ba ba que so faire à koi clin koi
Mais ça m'a peut-être. Bah fait ba côté les. Pourquoi vous bougez client? Hein? Client besoin de maquiller de sauter na kati, wana keba. Piscinette ezali. Wenge. Ah papa tika batu bakata na babilongi apona wera na jibe mkonsuto mona bo Amadou ayeba beti stade. Yo do mona ba yo Ah bien. Ela mboka stratégie. C'est la vidéo. Ah ouais. Papa chéri na wera son ce pela ko sala mutu vidéo fa ba ça na hérité to faire. To yeba te fo ba sala nan. Ko ba nanga logique ba mutu ba ko ça ezali hérité fa ça. Mukolo bando yeba ke fo ba ndo sala nan hérité. Yango na lobi. Mukolo bando yeba yoka. Mukolo bando yeba papa kaka papa nda yebi nini osana bana. Mukolo bando yeba ah we nani Didier Lacoste ba benga ne eza lokwa zolo. Ah les nez voilà yango na de la famille nete. Ya moni yo tena famille moni kana ebiso ne la ti zolo yo yeba na hotel bi eza famille. Ah yo ozo bebisa ko ko tala na dictionnaire o mona ke ne eza zolo. Te yo ozo bebisa ko. Yango na lobi mukolo ke tala bien na dictionnaire oyo zala nango. O mona ke ne ezala ka zolo. Ça vous respecter na te c'est quand ya vendre vendre ya depuis comment on voit ça expliquer ba yango na lobby ngana vendre pour ba tu ba comprendre ngati parce que ça bablo musu ba ko beto diki ya lokwa nga ba benga presa benga nga CP ya mboka ozonga pas voilà donc CP ya mboka na donc eza keba donc eza rotation na ko roter ba tout donc explication date bon la coste to kena idio fois presa lobby né mago ozonga ba ngana to mais nous ba idio fois la cosa do silika yango idio fois bo sana idio fois trop te ba sana idio fois to pesa nde explication te idio fois eza pena place obiso to bando zonga to beta air tout mais na lobby boy ba lobby na yo né fose la basi ça bon te mais yo moko yo ba sa famille mais jusque là biso to ebika ke né za zolo na to sese ngote bon ezate ke tamba lobby né eli ko lo bateke bouche ozala tete bouche ozala né pe kozala les yeux pe kozala est-ce donc que bien les mouches et les next ozala yo amis ok mais tu n'as même la cosa qui est dans la vie tu n'as même bien depuis tu n'as même dit la cosa qui est dans né nanu kuta sisa c'est bimina kishasa mon ami sont les nez de la famille kasi yemongo la ils m'ont dit bon asa biso be poani ozomo tala ki ko beta la date ba ta faire lobio we ranso na bangaki yango seli faire vidéo non yo peso ko taka date na yo we ralinga se to linga to soutenir yo ngakutu na yo wa ga pesa faire merci pour akati concert avant bato ba ndozonga tchang ba ke ko zaka sonya fali taka mutu ba bengi ne non ba cité même de famille yemo akangisa phrase comme famille les nez de la famille non ba si saté donc ya proposa lo bango ndam na si na Londres ndako silisa ça ka bien te biso to ka bien te bien sûr ndeti nga na yo kanene sikoto za wera bakisa ezaka nini po eza ne ya zolo ya famille vous comprenez biso mesdames et messieurs donc eza makamba wenge soko la ndengo bien te oko glisser au même ngambo mais pour moi nga na lobaki bravo na batutu ba ozaki ko beta stade de martyr. Ça donc est bien. Très bien. Voilà. Donc biso to boy appelle stade de martyr ya mutute ezala ya fali ezala héritier ezala ya ferré ngala lobi na bango bravo en tout cas ba oser place au pénal to ba misia pe belé ba vina biso pe be voloko en tout cas to éviter te grand pote stade de pédo de la trop et le problème te mais stade de zela na yebi ko sala trop et le aussi la raté et le aussi la raté ba oui la raté ton to zela ba te belé baza wana là faut ba passer pesa biso ngala ba héritier watana bela pesa vraiment ba courage belé c'est vraiment mission a félicité parce que na carrière à Mouki Sali a se précipitation les belé perso continuer ko se précipitation na ba fabrique gaz maestro na tout donc ngala baba na wenga en tout cas na lingande ba yokana po wenge et donc l'union fait la force voilà. Ocho ba ok papa mo remine lo rasara ni na bana. So makamu vensoni azusala na bana wengi. Yemo ka ba ayi makamu azusala. Est-ce que tu ngo ke le yemo via zo créer ba zisani entre bana mo to via zo azo expliquer que na mutu fa na place na. Eza azo tya pena na mutu fa na place no. Ba bengi one zela ba sisa zolo. Yo zelité otie famille. Eza yo za to ya mokonzi mambolo ba o. Mais na zolo ba te ko na bien. Zo ngo expliquer biso sans. Na lobi boye. Ba bengi one zela ba silisa. Ba bengi mona suka basilisa babengi moi liboso basilisa c'est ça papa ka ene mudabi nyonsa na bana très bien voilà mais le fait que un ambassadeur de Weranson icône vivant et musique na biso kolobage na ba parmi ba plein ça na ça des martyrs qui malé poto to chité ba ti liste ba ti vena biso ko film de alongolier a ti faire gola et bon yo peno yo ko chai na kata stade vous am tema stade de martyr voilà le stade de martyr
stade de Matuka cameraman azo nimba mabe. Ah, abeta stade. Abeta stade de Martyr. Tout sur la même chose important. Abeta stade de Martyr. Te ba content ote. Ba côté des stades des ana que mais au sali plainte des stades des amamba ba plainte ndé komaté. Au sali plainte. Bon stade de sila. Wenge ba utozongela ngwa. So abeta plainte ezongela. Ngakuma mne na kotangela ngote na lingaka ete. Kotangela ngama mamba viwa na te. Owelani. Towela nani kotangela mama na ete so tu yambi ba journaliste msu kutanga komone kuna kotanga komone place ngana zato oh yekuta linga fali te bonga olinganga mudana succès kuta na mambo ebele bongo yemo tata na mo bota linga ite bongo nganda olinganga yo mona mto calculer nga mipende na nganga naza na ngate yemo komi na mbatsaga bana bo obike na yo kakanda yango bombiang tala na mto calculer nga mipende na mais o za nini ko boy vraiment yango bombiang na panda pantalon alors veut dire il peut pas rose pena loko pena veut dire tali kolo pena yo calculer nga nzoto nanga na zate obi pesa nga kana kutanga komone place nga zate abani veut dire pena tali kolo pena mutu pena veut dire pena ozobena na ibi loko nga assistant peut-être voilà donc na suka émission on dit le manzaka bombi makone pour bakana bakana ngo ya bato ba luka loko fort bomba ka c'est bien bombe yango ya malam alors on dit le manzaka mo sinzambe ngo bakolo bacha momba abi ozavena abi bina atikine olela suki njo bapengwe ndaba ndo olela ya veut dire pena na ebite ko bino bele bopela mutu moko ka boko kate ndeti bina ida américain balate perique atikina nalimba komone sina misana o isana maki le 24 juin stade de Martyr otala ye Wengi a baissé stade de Martyr ba tout bazaki content et puis tamoni ba féliciter puis autant que chroniqueur de base en même temps analyste et le beloni en tout cas biso neto zongi na Wengi boye et le konga moninga pendant tout ce temps j'ai cherché l'union wana ezala pour naebi que c'est l'union fait la force moi tant ba miel décembre bazo lobela likambu ba déplique et tout parce que kokendeka ko lobatike le roi de la forêt ka yemo mtasudeni fait rigola non il y avait des papas chéri et Badolphe de Minguez o kolongolate ba vient na biso na vient na biso oyo ababoya ke nani faire abeta na wengete na monaki ataki même na Blaise Boula ça veut dire likambu wenge c'est toute une république démocratique et à musique donc to memaka makamongo suko ko rapena que te et qui est bien. Mais Zaki te que bateli mutu bras de fer ou comment non. Et Zaki bazo soutenir des vrais parce que faire c'est toute une manche de Wenge. Azo représenter tout le monde de Wenge na mukolo wana moko. Est-ce que donc est bien? Et là le quoi bisonga na matin na stade de Martyr héritier banda ko beta. J'étais la seule fille oyo à mata ya mande koni na ndoto pour na l'accès na bise que merci de nima quitté. Est-ce que donc est bien? Voilà. Oh nyos bango ba osala eza le kumu ya Wenge. Tokotika ngo teke ekweya c'est peut-être donc eloko to bani ko to ngamba lebele to tika ngo ekweya kana mukolo moko et simbata yo musique eza mamba batu baloba musique ndenge za bongo eza batu muso bazana ba porte parole te ba koma porte parole ka pona koloba alors esenga ki falaki stade wana comprendre que Wenge nde bomba stade mikolo ba bi Wenge ba nga faire Jésus de Martyr Jésus de Martyr très bien après Fabrigas pas à stade de Martyr a toqué sous wana ko soutenir sous na ninga mukete to za wana bango tout ba obeta ya Martyr ya Wenge tout partout Martyr ya Wenge bango tout ba obeta 2024 la coste est-ce que soit 2024 bon à sali bien tokoya to soutenir oui pour wana mutachele ndeti la coste so mutachele même date na abomi la coste abomi zomo au moins que na tout net to ba pe mutachate faire moyen bon la coste ta yo mo penza place faire o ke beta coste na yo cha atate na ndinga mabwana eza ma aventure ata na ndinga mabete eza pena to chepe na temps normal la musique la coste eza ida bata faire ozo kamba apa leki kuna zo lobo kakola zo boya ngana za kakola zo boya te azo lobande ezela présence lisa ozane non ba sisité ne non to kalton kana na zolo non ba sisité yo zela ba silisa to yebi place ne osukela. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous rappelle que je suis avec Odile Manzaka, moi c'est Nzambe CPI et Niamey, madame Morte Bivorto qui est malé Mago va déclarer trop pour la kimono a dit ce sénateur bon séjour na Brazzaville en tout cas na Brazza wana batu bazala na ba vina nga pichu kiala donc soirée moko ezawana soirée morote o ezana petit wera donc azara na Brazza donc batu
base la pna wana na soirée wana donc ngape odi le manzaka je serai de la partie donc par rapport à game c'est le roi de la forêt lobby déjà na filma qui a sa vidéo donc ba tout base la pna na soirée wana et si Dieu le veut au mona kana na virage moi j'ai moi muke sénateur beaucoup mona ngape wana na ninga liso suka mais yo bi qualité ya mokonzi donc mais na rozala wana par rapport à game voilà odi le manzaka to comme na suka na moni ser na yo kisinzo zela c'est la kisanga na moni ser no kisinzora asali vidéo a félicité Ferregola. Ah merci avec qui Ferregola quand ça ba mon quand le mobile émission il y a pas longtemps tout le monde sous asali vidéo que Marambo faire ça na carrière na le king au sala to ba ne kara musika na moni pende na personne to benga Manique de John abi pour fabriquer ça na ça nini na concert ya Ferregola il y a cancer babia mtaobeta nzoka babia za société abetaki na tombeau babia betaka na betaki le 24 na tombeau donc pour au monde fa que na ki cimetière qui nchuka pêcheur ya za moi ça musicien donc tama ya kana babia za mtiki so comme tout ça oui que baba soki moi si oya tika ki pas comme respect na ba vivant bon te soko tiki moi ça respect na ba vivant te yo pe respect na ba mort ici là pour biso tout ne doit pas ba mort vivant ngana mona pena mona pe papa moi la tu veste otambola mais olo banzela nzela cela veut dire aza mort vivant donc dès aux arabes ils arabes paiement aux ans on met au coup frappé déjà mutazaka ya bomo ya zata yo bite kongola kufakala donc soki babia to ya ko tchaka awa o mwana wana mama wana koko wana yi azara moi si soit déjà un musicien donc ndenga azara moi ça musicien c'est que faut respecter ba musicien makas ko le kabiso parce que biso toza ba musicien toza juste ba pandisa ngo ba chroniquer margot bi ke ngana tika oyamba batu na mikoka pona respecter batu na comprendre que attends na yamba batu na ba micro ba polémique na bango zola tanga odi le manzaka tamia na tika oyamba batu ko sara ba mission na tika ka uniquement ko défendre le logo nanga oza le roi de la forêt mais bango logo bazaka kutu basi ba musicien faut ba sala bien ko le kabiso parce que yebi nini o passe nini misia ou menango na studio po bimisa nzembo aibi combien de familles ça donne comme nzembo po teka po bima il faut ba sala en promotion c'est que ye phase à la respect makas na ba musicien ko le quand même biso bato to bala ba musicien ti c'est que logo la ye azaki pena moi ça musicien et dès ka ko ya ko finga bato ko manquer ba respect logo la fabrique gaz déjà na koloba boy ngapi na sepla on dirait ba mankaka bango po on dirait bozo ye ba teke azara liboma liboma ezo zela mutaka ta bilamba te zaka ki omona ke mutazolo ba makambo bato ba considérer voilà mutazolo ba makambo akoko simba ngote aleki pena parce que liboma muzoza e ko permettre au sokola mais mutunde eza bouger OK ndete eza ye wana za pena muta liboma ken aza liboma eza bato baza donc baza bato teke so ba lo balikambo mona ngote ke ba lo bango ndete parce que biso to comment on vu à la hâte ndeni ni muto ndengwana Fabrigas déjà même à 74 personnes à poto. Oh baza ba parents lelo. Voilà. Oh ba famille belé émerger pour na combat Fabrigas. Tous en a chomi aza parents américains pour na Fabrigas. Tous en ba jina PMF o elenga montre wana ku na latité. Oh lelo grâce à Fabrigas ba famille ba te belé fongwami. Nengo zana no ça ta défilé ya mbinjote. Ya mbinjote te ka mbinjo. Na ça défilé mbinjo ta pas défilé à drogue oya ko salisa pe oza bavou belé mukola postulé na nganda oza bavou belé Chaka Zulu wana moi ça babia donc yene ngaza bongo kangelo na lobi mukola ko postulé na nganda donc nganda eska ba mela ba diamba na ba noa na ba drogue ye moi ça babia Chaka Zulu aze longo ko torti ninja tata yo longo na babia ko vela na babia kutu lelo la muka na tombo fando yo kabia mukolo moi nani moi ça babia Chaka Zulu aza lokola donc a lokola libende ou meli trop comme malwa libanga tala mutu atie beauté bake otie make-up azotambola longa batave Jean Goubal na nzela nazo picture likambo batie beauté abimise longa mutu mususu banda na botama na mona biloko kaka pa na epona nini c'est un bateau moko oyo drogue eleki trop na nzoto soit tout en attendant mutu amela mai falangwa donc ninga za bonga sokola soute po so atali tanga mai ezue yepalangwe. Comment se fait-il pour respecter batou te ki bon moto batou bo mo nango souté ngape na koya bona no manquer batou chaque jour parce que na chaîne na droit et pour ngani na za bona na yebi code pénal oko kanga ngate tant que na yebi no code pénal na yeko répondre mais au sala mon émission te bolongo na banda kuna bino ndenge nini po boya ko mankaka batou ba lesaka batou ba faire va jisaka batou bolongo ndeni po boko maona c'est parce que bango mo pe ba Fabrigas na héritier o
ba mona ko ndire mona mwasa makamba lobaka aza utile or kazan ndeti nga boy na to ebite so na ndito na niveau ni c'est drogueuse imagine to mutu mbazo ke no manquer ba to place mona ne moko setsa a la musala yango mona na katana donc c'est sonné maintenant ebisa bango boy héritier Doplique Fabregas c'est Léo Bill Clinton Ferrigola volontaire et l'ensemble tout ya wenge miel de son et da bato bo finga ki kala mena leloti lelo odile na bango aza bango mo bayembaka odile na biso ya wenge Fabregas alobaki bango tuna ba Robinho na kati na olongola Robinho taza wenge ataza na département na ye c'est pas dit que so Robinho alobelaka mamba fali na longole na wenge te a faire partie toujours na kati ensemble ya clan ce qui anniversaire à wenge a rozaro faire partir parce que Robinho représente wenge aza pe wenge o ya yoksa buera sonité o lelo ça succès kana vocal moko ya nzembu ya héritier c'est kaza wenge ya OK to compter bango à moins que tu tcheta makile sotaka na roya awa na koningisa mais siko makile sotete to kolongola ete to kocha bango tout parce que ça l'ensemble ya wenge Fabregas aye makalobi odile manzaka soke musika ya wenge to kokoma moribon alo baba te belete alobi odile manzaka cela veut dire mutu oya ko koloba makambu na bango lokola a regretter c'est odile manzaka ngana tika yamba ko sala émission dernier jour sala émission yo filmanga na kendo yamba déplique oyebaka naibi jour nanga suka sala émission yango naibi ba propos ya déplique nde sala ke na sa susu émission te pona protéger clan parce que si on a mis déplique na mis Fabregas on dirait bango mbale ba na tiraillement c'est que na protéger clan te na teka image à fois clan yo siko muto za na chacho oza de grandi na chacho et puis magacho ebisinga kazanzuka ne loka ba mibali chaka zulu moi ça va bien magacho mdabisinga ite bukate mission o mo ateke na comme na kanda siko na solo la yo magoli ko ba de mission de mission bon siko ozo ba pour nani est-ce que toi connais bien tu qui bien te magacho alobi azaka ne loka ba na mibali moi si voilà et puis yango moni baza fidélité po azawana aza yo kasi ne mwasi ndiko ekotinga nzano ngi mutu kasi babelo ka bambala ngo mde fongola kraka ton bakanga magachu mdalobi akufite gachu mdalobi alors botiki la biso wenge calme ata makila ba onenge sotaka ba mo ba bine basala nini badoza donc ba opesa jamais faire mbeli ba fc tchala costa sala ngo akosala ngote kolanda pe bango te yaka loba na makambo est important tika bango kwa ni vento na kikota mamna bango te oza moni vento na kota ba namba yo ngasi ne ba sotsa makila bongo akoya peti en tout cas à partir de là faire rigola na héritier na Fabregas na libo solola ba oyokete ba oyokate ba benga ba oyokate ayebi keza wenge ye père moko esotaka nanani oh on a 50 auto sote atozaki batute boya esotana nani bo sotapela papa chérie yo mona teka to wana ki animateur auto sote makila yo mona ite yo mona vejan tata auto sote makila mona kite parce que ils sont imbéciles non kasi za bon sauter to keka ko ba bien en français sautage donc sauter kaka to kanga vejan tini wana to zana wana kana na kimono eza bongo ya biso ndeza boyo esengaka chaque mois dans fou makile sauter alors to sisa donc na bosa ko to pesa mbote pa margo yoka ba bi mo sababu ya iloko ya ba donc il faut to vérification il y a solo dans ebisa donc ozo se permettre de longo nda ko no manquer Fabregas na mabat na poto oza ndo kité yuko tanga ta ko ba nani ba Gibson te o musuna mona ke wana na tsuki na kermesse lobby ata ba bobi te ko tanga ta ba nani te yo ko tanga Fabregas para français a commis si ba parents américains yo ko manquer héros héritier mdatindi yo manquer Fabregas donc pas héritier mda foutre la hôtel bon nani muto azo manquer ndekono bino bokangama na bango na bitini siko tokolo bango ni tango njora banda ko lobela Fabregas mabe na lobaka ni mais Fabregas soit disant arabien na ma Sophie siko pona nini njora fingaka Fabregas na lobaka yango te parce que so yo za bien na mutana finga combien de batunga na bengaka pona so na mobina makile komo so tabe allo janvier mutana za kama no to ko sala ce mission te ayo kiti bo de loko ni banda ko zanga po ba pekisa ke tika Fabregas to zane ba pire eza je ki zengiti OK tindika chakali
toyeba ngo ata vie na biso waze kwa mamando sa toyeba na biso za tindika chakale bano tindika vie mo fleri oyebi te eza kodi te nga na sala kwa na malamu yo bando tia ka bakal po stade esimba toyebi bango bien mabaje na bango toyebi je na bango verre nga baptiser tenga na bite baptiser mais na betika piscinette waza mato koyo ayo kapoda stade beta mi déjà pepela kitoko tant to comprenait pe que zaki mambo batindika chakale likolo ya mo le roi de force kwa bimisa pe mutu abia bino siko bongo sa ba vantira aboze ya siko nga mona laksa bino kete bino boya rapé a po senga bato po stade tonda ale vidéo versa na ba senga nani boyo te nana leka kuna nani boyo bosange maso fa kende pa wura nani pa senga stade na biso waze kwa pasa aki wana vitu na apesa bato banini na stade yoko ya bandenge nini ya pesa nganga yoko ya bandenge nini natina nganga yaona la ngoto yeba libelo yaona ba la ba okanga bango to ba ngoto yebaka ojimo lo biango yokana te mutayebi secret stade tezaka le roi de forêt so za stade no ya simbaka c'est bon ozoko yango na regretaka nazana secret mo mutayebi yango zakanga okapa secret on a nango ya mambo stade héritier mutayeba yango zakanga mais ni tonda mais na olobango leloti ni tonda Ambitieux. Héritier passe à Pierre Kate. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup de ces émissions. Toza na moi c'est Babia. Babia, lelo na osimbote ozaki pire vie nanga. Oh bano me mana mutuka no na ozo awa epa nani vie na so kufa na boyoma oketi kapisa na balemba to tamboli. So na koma ko la musa po moi sino pa ndima ateke yo kufa. Asora bandi ko finga batu kombo na ezanga raté oza mission. Yango ngape na boss na yeba peteke yo kufa alors benda moi sino mato yebisa alobela ka ba sobodo ba mbashila so mbashila lipasa ezaka mbashila soki mbashila ba sobodo te somono yebezongo donné babodo na modogozo modogozo so soki nani alobela ka bango abima na makamba wenge tanki abando bungira ba fabricage en tout cas orolala la kimia te pongane abate bembe na ngaku bakotianga te bembe na kati ata litoi na liango na banga te et bon on sale vous revêsez na ikutu na nukutu lobi na revêsé alors ba ko respecter bato c'est un peu ça. Merci beaucoup de cette émission lelo to comme la soukodi le manzaka héritier pesa $1000 oh héritier mta foutela hôtel sur base de quoi bato ba normal ba héritier ba ko foutela bango banda côté ba $1000 te ba pesa ka bango moi ça babia bongo nani comme nani Chaka Zulu pona ni donc bino bo pesa bango po bomona bango de ba alikam te elo ni ya ko sala po mona ne moko tisiko to yeba te bébé chanda aero 600 makasi bongo te so moi na za kutu na aja chanda te a ko pesa makambuté ndeni abima deuxième te na Vodacom mais quatrième donc repêcher na liste ba premier bon siko ti bo foutela ke hotel na bitini donc batu ba kondeti ba janvier wana eza bato ba wata ba ko pesa foutela ba hotel ba Carmel Odia baza bato bazalaki na etilelo ne bazana baza bato ba osala bolam obiso to kondima ndeti wata so memi Odia na poto biso to bonke oui osali bien parce que baza bato ba kenda bazalaki na ba janvier ba dadi mola banana ok non mais manjora yo ngaso baboko la impolité biso lo tozana ba le roi de la forêt moi nani bongo mutu so ayo sakana bitende yo tiesu na place akibo mama tala mutu azo seka a finga fabugazi po ba inviter na concert na martyr est-ce que ça juste abete na chat hotel mutu zo yepe fabugazi akena okanga mana ma sofit atana na côté lepe eza bango na bango pe ba réunion bakeno kutana so mo pepe sanga kanda mutu so impoli mo na bena ke mutu impoli ya ekuta za ke impoli azala kanete avivana ba monde austral donc azana air azo bossa mutu ko mona lokwa mikate komi fufu donc aza mutu bozo mona teke mutu eza bien. Merci beaucoup Dile Manzaka de cette émission bon sanga sina régie vezango en tout cas régie za te to solo la pona nini ngai baloba nanga teke na entourage ya mabe parce que bana boto na mila masanga te na mila drink te je sais na yebi ko réfléchir elo na ça tant bon la mutu aza ndengo wana aza mutu kutu zo so atangi komo kangisa ye oui oh bon mutu ali boma tanga komo mutu kangisa ye oh bakangisa bo taka mutu olangwa pa tuti mutu aza mai mabeti Margot merci infiniment tout le monde le na siliki makase ozo comprendre oh batu bakolo ba poto bazana bango ndeti fabugazi ya imaginer PMF na poto oyebi combien faut ça la biso bien parce que ba umeli na ye aza mutu ataki poids azalaki naye oui c'est normal bato bako bénéficier et pas mutu ezaka bato mukili pezo mona ka yende osali bien bongo te le roi de la forêt tiko dit le manzaka memi tant so journaliste mona kilelo est-ce que bato ba ndima cela veut dire ça les locaux ezo mona na o bato ba comprendre ça les ngo boye pona bien héritier le so memi bato na tangi wana
Ah, les Olivier tika na poto. Bato babetele maboko te. Très bien. Parce que ça ne connaît pas ça na ba. Nani ba ko ta bato ba souffrir na ba pour na binoté. Spoka a manqué o banga ko manqué nde mutu ana yo aider. Qui sinjo ka kenda poto na bitini. Place qui sinjo ka dadi mula so kenda inwa za mabe. Et biso to ngato sepelate. Mais est-ce que dadi mula nga wanga ata wanga ni biso to ngato sepelaka poto mona nde bokenda. Bongo te. Faire rigola ça me mi awulu na poto. Biso to sepelate. Et ça bien parce que baza bato baza ki na yo. O ça poni baloba longo kolongola na le titre na liso mutu te. Donc yo moza na. Bosa bola na trafic te. Bosa bola o eko compter. Pe o eko tikala. Très bien. Makambo o ça o biso pe to zo mona. Nga lelo to zaki na Margot. Margot so yebo nga ndimbe na bo sa émission na Margot na ko ça na mutu. Est-ce que c'est normal? Non. Non mata bino pe bon mata badi ngom mata c'est ça. Très bien. Ezo mona eza te trafic quoi no mis 1 million de personnes pour afinga rabat nazo banga na meme eko compter. Très bien. Mais so sali mutu mo za kana bolamu famille na ba ko sepela mo kilipe eko sepela eza rabongo. Merci beaucoup de ces émissions en tout cas bo limbisa. Yo mona muta finga rabat yo comme ça héritier muta foutela ki hôtel. Est-ce que c'est normal? Tinika chaka. A foutela hôtel ya likamunini. Tinika chaka. Héritier beta na chacho te ilo côté. Après ça $1000 ya nini? Tinika chaka. Ah, bino boko ba ese biso. Tinika chaka. Merci beaucoup. Pesa ba moto merci beaucoup. C'est que bato bo ça te wana po ba finga binote. Ah. Toloba parce que ngala on dit maté moi ça ba bien refinga ka nani Fabregas entre-temps alobara comme héritier bien. Nandeni. Parce que guerre héritier na ya Fabregas et concerné makamba chacho te ya vivre te wenge. Yo ko tan katine so bazu mbeli ba petit Fabregas tout héritier ça ngote parce que c'est la famille même musique eza église te eza place senga ke tira imeza la parce que mundamdana ba fanatique na au comprend mais tango bozo ko tsaka ba infiltrer na kati na bata ba drogue bozo bomba indusa est-ce que to kende bien to bien ko tinika tsaka pesa mbote yo mo yelo ko faire sali wana sali bien makie les amis te ah ya et comment que défendre batu problème so za makie les tiraillement ozo lu ka ndeni o défendre hein oui ka sali lo mo za ki bien na sepeli lango mo ete ah babu minute amuki ba publier makambo otota ah présavi bato c'est que bango ne ba comment ko ta faire kuna ke ba wera ba ya matanga te boza na samino ke ngale ki na maele vidéo Fouti Pois maman petit mon cao vidéo quand ça bata tchatcho bat bata je na bango pesa ba mbote merci to comme la soga mission to cité moi tchatcho ko na maman te yo mote ke stade ton pesa ba mbote to wana so pepele de bezate do bat na bat na bat ki pe ba clair na ba merci beaucoup l'émission na FC Fali to zon so maboko tchatcho biso pe ko to en tout cas to li suma kamte po to côté li bat pe to si c'est émission ko to comme la souka ni na ngopesa ba mbote na 4 émissions est-ce que bi ke ba otala o et pas na États-Unis BG Manda BG Papa Libanda soin na Jérémy Yoka les portiers à Otalayo voilà foyer barabilo kwa nanya so merci infiniment pour tout donc batutu balinga odi le manzaka côté na lobimo mabe magwa pesenga kanda mo de na fongwa mi mukieka yo mom to lobinga te bon ngai kutu j'ai pas les sanctions moi est-ce que moi j'ai une sanction sanction de quoi oui bien sûr mon savoir aux alangai vena mosaka na pese bambote puis sankara d'écoute yebi donc batutu balingo di le manzaka mon numéro de téléphone c'est plus 143 89 85 85 deux fois 351 bo s'abonner massivement na manzaka TV pour mon ko di le manzaka tout le temps merci beaucoup na batutu balingo di le manzaka ya Clinton na lelo danger kaningi olinganga ya moto na fongola pe téléphone ya parfum zola akolandanga depuis bon séjour à toi au pays ya Christian Bopat les référendums nangai basalam na yo trésor bolombo je te salue à passant et pourquoi pas mon grand frère chéri Cosmos Kakesa donc Cosmos Kakesa et le force depuis loin dans la Peso Basalam Yagi Basket mon compte 1 million de communes je te salue à passant donc merci beaucoup à tout le monde Margot donc Diogo Giovanni Diogo Giovanni Moké Topeso Basalam Papa Ballon qui bouge sans pipa Topeso Bambo tes meilleurs joueurs de mon pays et merci infiniment à tout le monde Chilam Voulouzi et la laté Chilam Voulouzi et la laté Liavengeso David Mbadi merci pour tout des gens tabéa qui merci beaucoup David Mbadi Basalam Nayo et Kevin Loutete Basalam Nayo donc Kevin Loutete Basalam mon major Jérémy Ngolo colonel Kiki Ramanikota Satan provoque Jésus il était hier de la partie on a pété de la bonne zik Basalam Nayo
Nayo et colonel mal à l'aise, il s'appelle Loméa. Colonel Loméa, mal à l'aise, j'étais salé à passant. Donc merci beaucoup à toi et à tout le monde. Batbalingaoudi, les mandats, le lopena émission. Voilà. Donc eux ils appellent Mango Facha pena NAD. NAD. Saison D. Kota bané faisala côté bandeli D. Merci beaucoup à madame. Parce que la cause va bien quand né. Notre société. Merci beaucoup. Julie Castello. Mais la cause a vu nanga. Merci beaucoup. La PC Bambo, Tchad la Titouro. To soutenir. Merci à Odile Manzaka. Ici en tout cas, vous êtes professionnel. Merci beaucoup. Est-ce que vous faire quand la cause de TGD? Merci beaucoup. Mais avec nanga. Merci beaucoup. Atoli le coup mawongi à bon côté. Mais TMBP qui est bien. Mais la CP n'a fait et pas quand des concerts avant, bah donc soit qui pas la coste. La coste. Merci. Ça rappelle bien. Très bien. Merci beaucoup à Bob Kouksa la réalisation. Aussi la drogue. La limite te va simba va faire et pour na go se déchaîner ma bé. Merci beaucoup. Au faire hériter Fabregas. Voilà. Merci beaucoup à Bob Koukous en réalisation. Il y a une qui joue pour l'assistance. Merci à Julie Castello, femme bio depuis Londres. Tu peux sur Mbo Tadaki en Allemagne, le logo à Londres. Julie Castello, femme bio. Est-ce que TBC mettre à mon endroit là? Tu peux sur Mbo. Tu peux sur TBC Bambote. Na PC Pena Mbote pas coup suprême papa na Natacha. Il s'appelle Papi Chokasunga. Coup suprême papa na Natacha. Au commissariat Basango pas Flavie Panda. Na Mosika. Il y a pas Pablo Escobar Kabila Bambote na yo. So na vendre Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV Original. Des Mbanza London TV Original.